Baïba basambo yambala oyo la police groupe militaire d'intervention Gémi Alpha na poids lourd bakwei na bakulu na yakawele bozo ba détail na commentaire. Jusqu'à Baramoto qui sème la désolation. Banyokola population mingi voire même baisager ya route poids lourd et belé ya batu balela batu oyo bozali komona bakangi boye kobanda polar kino kokoma Baramoto. Ezala téléphone, sac, kabelo, chaînette, montre, biloko ya ndenge na ndenge, bana yekiri kawele oyo bakorate ote, bakwei na maboko ya la police, na makasi ya commandant ya groupe mobile d'intervention Gémi Alpha, awa sur poids lourd, yoka communication. De Koulouna, du poids lourd, qui attendent le départ à Kanyamakasesa. Une personne passée. Combat entre gangs, désordre dans les quartiers, trouble de l'ordre public en pleine journée. Ils sont là et vont subir la rigueur de la loi. Ok, yo. Ah, yo Bluetooth. Bluetooth, aux spécialistes en Bluetooth. Coup de chapeau na groupe Gémi Alpha Mobimba, Boende Zalaka Moussale Zalek Kosala Makitoko avec un pacte pédologie, Ndenge Kaka commissaire provincial et la police ya ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, Asengaka, Boumela Moussale Zali Komunana. Oyo Penza, Balanda Baninga, Kuna, Nakanyama, Kasese. Eyokani. Courtoisie, fermeté dans l'exécution des instructions, dans la sécurisation des personnes et de leurs biens.